bolandaka Lingala News Magazine oyo epesaka information ya solo solo. Premièrement, nous souhaitons d'abord nos condoléances au peuple italien au regard de cette grande perte d'un homme d'État en la personne de Lucas. Nous déplorons cet assassinat barbare qui a occasionné la mort de ce dernier. Mais il fallait aussi rappeler à l'opinion nationale tant qu'internationale que la RDC a présenté ses condoléances au peuple italien au regard de cette grande perte tragique. Et nous tenons également à rappeler que la responsabilité, comme d'ailleurs le prétendent, la responsabilité de la RDC ne serait en aucun cas retenue, dans la mesure où ce n'est pas les éléments de la RDC qui ont commis cet acte atroce, encore ni de près ni de loin. Ce qu'il faudrait comprendre, point de vue international, du droit international public, si la responsabilité de la RDC serait être retenue, ça serait plus ou moins très arbitraire de la part de la communauté internationale. D'ailleurs, en passant sur certaines pages de nos tweets, on a compris que la RDC n'est ni de loin ni de près concernée dans cette situation tragique. Nous aimerons mieux comprendre ou élucider même les raisons qui ont poussé à cet acte de barbarie. On ne pourra pas cautionner que quelqu'un qui circule librement sur le territoire national puisse trouver la mort au regard des assaillants qui, pendant la nuit des temps, continuent toujours à hanter l'est de notre pays. Pesi ba condoléances na biso na ba peuple italien na ndenge ba uti ko bungisa diplomate na bango ya monene na mabele na biso ya République démocratique du Congo. Liwa wana esepelisi biso ata mokete. Po moto nyonso akoki kotambola na mboka na biso esika nyonso alingi na kimia. Tozana koyeba te ke este ya mboka na biso République démocratique du Congo eza komitungisama depuis kala na ba rébellion ezobima de gauche à droite. Yango wana tokosengaki na tata mokonzi a se pencher mingi na likambo etali insécurité oza na este. Ce qui lelo bapaya bakomi kozwa liwa na mabele na biso ezopesa image ya bien te po na mboka na biso pe. Donc biso nyonso loboko ba congolais nyonso il faut totala likambo wana etali insécurité na est ko boma ba congolais ko boma na bapaya ezosepelisa biso ata mokete. Donc voilà otoye koloba ba condoléances na biso peuple congolais na bungisi ya ambassadeur italien na mabele na biso peuple congolais na nzela président na biso à République to sengaki déjà to salaki ba condoléances na biso na entremise pe ya ministre na biso affaires étrangères yepe asilaki koloba pe be condoléances na peuple italien na ndenge basisi ko bungisa ambassadeur na bango na mabele na biso.